0608 code à succès, code à mbongo, code à moto, Simbi Oziki. Shana banane sana. Shana mayana mayana saka. Wapi bino ba maman, hey! Ozola la maman, la mouka, le 8 mars, na espace Ngola Béton, à partir il y a 10h, qui dit Baté, Zalawa. Eboya ebele na journée de la femme à l'espace jardin Ngola Béton. Ngabe naza awa. Maman Lebo, grâce à docteur Richard Trokuta na le 8 mars awa, pour na lobby rendez-vous simple, na C échangeur, na C à point échangeur, na espace Ngola Béton. Bisuno sotorozala parce que nga malebo na 10 000 fois pamba aux idées savangola 8 mars ngape na kozala na jardin Ngola Béton mama kozanga te à partir à 10h boya déjà ba ozoda maté ya bien kozala na jardin Ngola Béton formation exposition conférence mama kozanga te ba mama boya ebele donc to bengisi ba mama to bengisi ba jeune fille donc boye belé donc to zela bino na jardin Ngola Béton donc to belé ba mama ba jeune fille bozanga te na 10h to za déjà awa et 8 mars maman ya valeur jeune fille de valeur Kinshasa espace les assez moko est-ce que les assez moko le 8 mars ya rozwa toli balobi soit externe et interne sans comprendre tokutana le 8 mars. Lelo mokolo na ye ye nani maman Lucie Masala Futilandu maman ouais abota malebo movie. Joyeux anniversaire à toi maman d'amour, maman que j'aime beaucoup, maman ticket et mokola lelo ezala vraiment mokola sengo po na yo tala kaka maman abota malebo esengo o balobaka nanga esengo na maman abota kiyo yango esengo lelo maman na kaboli yango na yo maman my mommy, my sweet mommy, happy birthday to you mommy. Tout ça la kaka ndenge to yo kanaki ezanga te raté te. Joyeux anniversaire à toi ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Lucie Masala Futilandu. Longévité à toi maman. Lelo mokolo na ye ye nani DJ cinquantenaire Malewa Lobby. Joyeux anniversaire à toi DJ cinquantenaire Changu na maboko fina yango eratete kaka ndenge toyokanaki naza na posa 2 filles à champagne 14 ngulu 24 ntaba kaka ndenge olakaki eyinda epela moto kasi moto azika te tokozala wana mpona esika makambo ezalaka kaka ndenge toyebi ezanga te DJ cinquantenaire. Joyeux anniversaire à toi tikete mokola lelo ezala mokola esengo. Ne casse pas tout mais profite bien de ton jour. Film na biso yango ebandi première partie ya film na biso ya Sambo Ngambo avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Car 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka film boponaki yango yo kangai kaka ndenge na lobaki liboso kanga ngai soki okokoka kanga ngai zelanga na ebisa yo na ngonga ntango na kosilana na yo okoya comprendre ke ngai nayebi je o malamu koleka yo plus que toi.
Oui, bandi bwendeni na affrontement ba maman. Ngai na sala yo. Ngai. Nde mutu na kokitisa yo. Tika oyo ezala mbala yambo pe ya mbala suka oyo komeka eloko awa na cité zoba kaka ndenge na utuki koloba kanga ngai soki okokoka kanga ngai malamu okengela nsima na yo parce que eloko ezwa na nsima mokongo na yo eza monene koleka yo. Ok, sala ya sakana na yo tozela totala tozela tomona. Merci na ba mama ya changu Lukunga Funamu Amba. Merci Nabino kasi nalobaki na mois de mars yo dédicace kaka spécial et pas ya ba maman kasi. En attendant na profiter na pesa bino information oyo mama oza konyokwa na maladie ya mikuwa eza konyokola yo nerf sciatique mokongo pasi oza pe na posa ya kiné yaka zwa numéro oyo benga docteur Jean Yongo azali na avenue de la Paix kuna na Kisenso référence ya terrasse Pistis. Est-ce que l'andi maman soko komika kana se ya pont matete ozumi tuka ba 3 pneus to ba 2 pneus oye kenda kariflar lo baba kitisa yo kaka liboso ya terrasse Pistis okomona centre de santé oya docteur Jean Yongo na lobby docteur Jean Yongo azako sunga pona makamno setali mikuwa kobomba maladie te ata bakotisa ebende na kati ya nzoto et pas docteur Jean Yongo nyonso wana ezako sila. Maman papa est-ce que landi na lobby nyonso wana ezako sila kasi olingi obenga ye zwa numéro na ye plus 243 82 42 47 792 na bandeli plus 243 82 42 47 792 wana ozwi docteur Jean Yongo pona lobiko ata pona bana mike ata pona yo mokolo soki kaka mikuwa enyokolaka yo kende kuno kozwa lobiko kasi na profite kopesa mbote na Manzel Richana Ebobe Kapo Bobette Kapumba j'ai tout senga Angèle adorable wapi Dorcas Ntimbu Deborah Basalaya Roseline Ibanda Lorchine Luamba Adeline Luyeye Grâce Kitoko la patrona wapi Mama Gloire Mobu Priscilla Mboshi et bongo Mama Lissi Mama Lissi Masala Futi Landu joyeux anniversaire na yo maman kasi oza komituna malebo nga nazwi dédicace te nazwi libanga te na lobaki sanza mobimba ya mars dédicace ezali kaka mpona bido ba maman olingo ozwa dédicace eza simple kokomela nga na WhatsApp awa te kende na chaîne YouTube na biso tala film ya suka euti kochama en ligne commenter tika kombo na yo sala ndenge ba mama ya Suisse basali sala ndenge ba mama ya Paris basali parce que tolobi mars kaka ba maman wapi mama Adeline Luyeye oza wapi mama Angèle Londi Jocelyne Bouloki Mado Kalema Janela Tumba yebisa Abigail Landu Milandu ke filme kitoko awa toza kolanda ya Sambongambo première partie nango yango yo awa esika bana bazalaka na académie de danse ba jeune fille ndenge bayekolaka makinu kasi soki na tiki partie oyo parce que soki na kataki yango tolingaki to comprendre te nini koswanela bana eza kouta wapi parce que singai totala nani azobina kitoko nani azobina malamu nani aleki baninga parce que histoire efandi à partir ya scène oyo yango moya kokata yango ezali te kasi topesi pe merci yo motoza kolanda biso partout esika ozali topesi yo merci ozala na France ozala en États-Unis Canada Brésil tobosani te ba mama ya London merci thank you very much na bino banso oyo boza kolanda biso kasi na bosa na ba mama ya France nazwa 0 na memangambo epa ya sœur Solange bonne année sœur Caroline Kazadi bote na bino kasi wapi un bon tonton Blaise Matumuna un bon tonton Rigane Ndwenga merci na bino oyo bozali kuna na Europe pourquoi bozo seka ozali boma ozomona muninga ozokipete siko ozoseka mpona nini longwala continue kobina toleka kota bina toleka konini yango boye donc bozawana mpona kosekaka bato bazobina mabe tala kanga munoko na yo kanga munoko no ya solo wana kanga munoko na yo est-ce que oza sourde
combien de fois na kopekso tika kobenga nga bakombo zanga tina kombo na ngeza Nancy koti sango na kati ya mutunu ya video wana kasi za kombo na yote za kombo oh mama nanga pesanga est-ce que za mama nangai est-ce que yo botangai est-ce que yo botangai te ebi ke mala kombo la yote pesanga téléphone wana oyo benda 10 ya sambongambo yango yo première partie nango bosenga ki yango yo ni nezo lekawa tayo kona ko silana na yo kona ko silana na yo yo nazolo ba yo bozo continuer koloba ozali boma toni nango maka respect bwendingi o ba lokota yi wapi o bayani awa o ba lokota yi wapi yango vraiment bayani awa tala yo kuna tukubeba na yo zela to simba nawa tenga nazolo ba na yo ozo fina téléphone ngo salanga nini téléphone inozo senga na bi pesanga téléphone ina ko pesa yo talange loko yo te parce que vous êtes influenceuse na TikTok vous avez ba followers se belé abonné belé yango ngo sanini que nati que on dirait nati que yo o lekibiso pas engagé à l'acception ninga robina vous allez boma so neza na ote ni ngo zo tungisa yo ozo na téléphone nanga oyo mon téléphone oyo et ko sombela yo pe ko sombela avenir no mobimba ozolo bananga oui na zolo bana yo ndebutu na zolo bela vérité yo nani osalanga pe nini nini okosalanga nini buzoba mi soyo moko mi kumba moko mi longola awa tala mona mwasi moko azanga tina ya koloba n'importe quoi na miso na ngai so mi kumba moko kende donc ozo finga ngai lungwa pardon kende lungwa kende awa na yebi ki toza ko comprendre tala likolo na yo eloko yo aya koloba nanga afuna mbanga na ye azwa pe courage koloba nanga tala yo soki na sila na yo oko comprendre que yo esikana ko banga nga bandakala obanga kanga te oko yeba ozana problème ya mikuwa nersi atike za kotungisa yo ozana posa kine na lobi yaka na avenue de la paix en face ya terrasse pistis ninyango pourquoi ne cesse que se plaindre na kombo na yo ozala posanga na perdre na siwana oyebi combien o mama na bango apesa kabiso awa na académie pour soutenir biso problème les ani nango pourquoi koko vanda kimiate otika ya loba na ye mwana wana mama na za partenaire makasi académie oyo nazala posa ko perdre te to pe na perdre mwana na ye na sali le côté donc yo zolo bananga ko sali le côté donc azokosa toi se plaindre pour rien que yo sali mabe ou le répondant qui mabe tala malamu na yo okende ko s'excuser pane no kite oko perdre musala na yo tala na lobi kende ko s'excuser pane no kite oko perdre musala awa te na sana posa ko perdre musala na ngate na sana posa ko perdre musala na ngate s'il vous plaît madame ngai na fokopo ni suru Orio Coco ma baletio oh chérie weni merci na ba maman balianga no nyonso ba maman nanga Nigeria mwana la bino yeyo le chouchou de maman Malebo movie merci na ba maman nanga balianga ndo partout bozali na pesi bino mbote ezana ba le vrai ezana asem ezana likita na biso ya amniga oya balianga ndo na pesi bino mbote. Vous êtes sérieux? Et c'est le côté, nous sommes la bille comme ça, donc à 1 500 000 naira. C'est rien pour moi. T'es rose. T'es seul en orange. T'es un gars rouge. Le col la t-shirt à Malebo à l'attaque. Seul en rouge. T'es un gars oyo. Et ce belanga, est-ce que nous sommes en Nigeria, tous nous sommes en Congo. T'es là. Et que nous sommes les billons. 1 500 000 naira. Est-ce que ça Kolanda? Moi si oyo ya buke oyo tala 1 500 000 naira soko tchango na franc congolais de comprendre valeur nango a gaspiller au kakabwe a somil baninga na ba chombo naza désolé limbi sangai na promettre yo et ko sala malisu souté ni nango komelio tala iloko yo sigma olobi nanga mabesi mozo zongelanga o s'excuser o senga pardon ozo mona malamu ezaka na mukili o fungola mbanga to milakisa net ki yoza na pouvoir yo ebité avant banga jo awa ozaki le côté si kotongo yes fala ki otuna fala ko tuna nani akambaka nani mokonzi awa na kati sika oyo fala ko tuna okoke kuya awa te o bandolo bala bat n'importe quoi o manquer ba tout respect sans pourtant o yeba ba niveau afina bango
tala moi sikoyo mapeke kiti yo moi siko mapeke kiti yo tala loko kanga munoko no solo wana kanga musolo na noko solo tala yangwana oko vivre te parce que on dit lobby oko za la soate il faut pas virer yo s'il te plaît. S'il te plaît, na poste ba virer ngate. Ba longolanga mon salate. Na promettre que eko bandela li sous-souté. Y a pas bon de la rende boye. Y a pas bon de la kaboué. OK, ko sala ma sous-souté On a sérieuse que ko sala ma sous-souté. Je promets. OK, yaka. Mbata oh. Te limbisaye. Elle tellement kende. This is just the beginning. Moni oyo. Oyo saka ke bandeli. Tango na ko sila na yo okoyeba ke Nancy bébé azaka ka mwana mwasi mo n'importe comment te ou n'importe qui te okokoyo loba n'importe comment tika ekaka kende limbisa ye ta oza chance oza chanceuse vraiment te oza chanceuse kende parce que soki oza na posa ngai na limbisa yo na lobi sauter awa na babie pe sala kambala moko lo basengi yo sala kambala moko likolo ya mbongo maman na ye nde a sponsorisaka académie de danse oyo yango encadreur na bango a reprochaki mpona acte mabe ya salaki kasi ye tala ndenge baluki olie azala récompensé na éducation za kopesa bana plutôt bapinir ye balobi mwana wana za intouchable okoki kosimba ye te namonaka ngo mpe salamaka bisika ebele na bekole totindaka bana okomona bana misusu intouchable parce que papa na bango soki aza nani mama na bango soki aza nani or ke eza malamu te esika ya koeduke bana esengeli bana nyonso bazwama na niveau moko ezala ya mobola ezala ya riche me ntango baye koyekola bango nyonso baza kaka bana tikaka ko privilégiaka tikaka esprit ya complexe ya ko privilégiaka songolo pakala au détriment ya songolo pakala eza mabe te nazaki otaloba ndakala natali ope na chambre no oza pete osalaki wapi et puis pourquoi ovandi awa yo moko pourquoi oza d'humeur de mauvaise humeur boye soki sa mama na yo te est-ce que c'est eloko moko esiki nayeba naza na esengo te pourquoi ni nango esala melio mama ezali kambo ya nani académie na biso ya danse eza baza na posa ya bus mpona académie sikoyo balobi moto akoparticipe ye mutu bakozwa kombo na ye bakopesa na biso wana sikoyo kemi ya ye alobi yo ndenge eza wana ke ye akopesa 80% ya mbongo mama nga naza na posa bongo te sikoyo pourquoi ezo affecte humeur na yo moto andimisa kosomba bus mama ngani naza na posa nde yo nde osomba bus wana ya académie pour que batie elongi na nga na kati ya bus wana ezala kemi te batie elongi ya kemi te noki ta omonelanga aomona neti ondira leki ngai oza sur na posa oza nango réellement je sais que tu as envie tu as besoin de combien maman 15 millions de naira mais ce que pourquoi ozomona ke eza likambo ezoconcerne mbongo ezodépendre na mbongo eza parce que omoni académie de danse na biso mama ezalaka soki omonaka mwa 100 fois nde bakobanga yo mpe bakorespecte yo soki omonaka eloko te ekosimba te bebe na ngai oza kaka mwana o tala sikoyo zela na explike yo me tala nga naza kaka te pour que na batelaka yo mais naza plutôt wana mpona koensegne yo mais ye bango na kati ya mokili oyo mutu moko te alingaka mutu moko te eza kaka na bato moko ya mikie oyo bakoki kolinga yo balinga yo na condition nyonso oyo bomoi kokozala mais jamais bato nyonso oyo bakolingaka yo yeba yango ndenge baza kolinga yo bazolinga yo na nsima eloko moko songolo pakala bazolinga yo parce que oza na eloko moko bango baza nango posa alors chaque fois eloko yango oyo bango baza nango posa ekobana ozala bango mpe bakolinga yo mais zela na biso mwana na ngai ozomona ekole na bino wana baza na posa nde ya mbongo bakolinga yo mpona mbongo oyo yo kopesaka bango ozolanda maman s'il te plaît naza na posa nde mama sala oyo kokosala naza na posa elongi na ngai eza na biso ya ekole ya académie
If they put chemistry, batie elongi na ngai soki batie elongi ya kati nakosepela te. Mama bato bakoseka ngai yo bakoza na mbongo tala nde batie elongi ya kati te wana eza makambo na ngai te. Mama s'il te plaît nabondeli yo. Ok bakota 15 millions de naira oza na esengo sikoyo. Oui mama naza na esengo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oyebi yango que n'importe quel montant que tu auras besoin na kopesa yo oza mwana nanga kosinquiétaka mpo na mbongo te. Maman okoko bakiselanga susu mwa mbongo bien sûr nazotindela kaka sikoyo. Alors kende ozwelanga biloko nalia. Tu sais que je t'aime ma fille, je t'aime. Mokolo nini yo mama si oyebisa mwana moi si je t'aime. Mokolo nini pe yo mwana oyebisa baboti bayo je t'aime. Namoni que c'est bon marchango en tout cas et simbi na yo félicitations. Merci, merci un bon tonton. Oui bien que na bunda na ki pour que na gagner marché oyo. Na ndimela ki que grâce na yo na gagner marché oyo. Te wana ça va. Sikoyo sengeli o signer un bon tonton. Un bon tonton abat bonio. Dans ce qui n'a zaki awa na ngonga te. Lunga kozwa o eza ya ngai. Oteka opesa ngo na mbwa oyo afandi awa. Bongo ndo lunga kozala. Nani mbwa? Bima. Te manager Zela ngana signer document oyo. Zela ngana signer token mbang. Tika ngana signer. Tout ça. Kolanda makambo zoloba te. Na lobby checker téléphone na yo. Tala téléphone tala ba message. Manager, contrat eza ya ngai. Tiens signer bala moto si sa kopango. Tiens signer. Te Zela, désolé. Zela non. Manager, na bita la téléphone na yo. Te erreur salamaki. Namoni mbongo, namoni mai moko sikoyo wake. Paiement mi salamaki. Ni na so comprendre ni salami. Tala manager, contrat eza ki déjà ya ngai. Est-ce que le pesa ngo ngai? Est-ce que quelqu'un a signé? Au pesanga ngo. Te n'habite ni les zoloba. Ta Zela na bengalaji. Mon colo marché oyo. Parce que ça qui déjà un cop oyo. Allô alaji. Oui patron, naza awana manager. Naza qui prête ya ko signer. Na mona jeune fille mo suka uti wa biso ki Zimbabwe ay wozonga wa ote. Est-ce que eza madame eza ugoma? Oui, eza ugoma. Aza moulayi et puis ma pembe boye te zaye nde muto sengeli azwa marché wana parce que ye a débattu qui bien puis a celle paiement moko ya bien par rapport na yo te alaji Zela te na ki mutali boso likolo ya mbongo nzambe na ngai akatelinga téléphone bima likolo na yo. À cause de toi, nzambe na ngai. Tala moyen to continuer à zate. Yo bima kende. Ngai. Zela ngana ebisa yo. Ngai ndem na condition na kati ya cop oyo. Na yebi na lobaki yango déjà. Ce que vous êtes capable de kanga ngai. Sinon bima awa. Bima kende. Est-ce que bon manager on a signé wapi? Est-ce que Zako Landa problème Zako soignisa toko diverger entre ou comment nan de ko wana mususa mwasi ngape na yebite mais malebo alobaka korataka première partie à film était parce que yango ezalaka na base ya histoire zalaka concentré kasi soki raté film na TV komitungusama na yo te kende na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner pona ba maman nyonso o boko s'abonner o boko tika commentaire dédicace pona mo mobimba ya mars sanza mobimba ya mars isa dédié kaka na ba dédicace ba maman ko raté yango te to pesi mbote na mayoyo moto alati saka mama oya lati saka ba marié kitoko na Kinshasa mobimba eza mayoyo. On a pas raison. Parce que yo, on va que belé, au bout d'un trop. Les colons n'ango. Nazana posa yo. O longwa kuna coupe na biso. O kende esika bana mususa sekuna. Oui. What is esika single na yo?
odlobaka ebele obudaka olingaka jamais kosala makambo ndenge esengeli ozalaka prête ya komilakisa yo moko neti ondire soki ndenge nini soki ndenge nini. Est-ce que oza bien? Est-ce que oza liboma? Tala ntango na continue kobundisa yo okobosana tata na okobosana te elongi na yo. Tala naza na posa ozala susu na groupe na biso oyo te kende na groupe mosusu wana final. S'il vous plaît, n'abonnez bino. Pour permettre un gana fanda na bino. Comme ça, balasima na ko sala bien, na ko bebi sali susute. Na ko bebi sali susute. Na ko sala ngo kaka à une seule condition. Oui. Et c'est ngeli o kiti sa fierté na yo. Tika ko sala chakala, tika ko sala ba fière belé. Oui. So ko kati biloko nyoso na zolo ba o sala kawana ba lolendo ba fière wana okozala na kati ya groupe na biso. Mais so ko continuer to ko benga na yo kaka libanda groupe o te mais oko bima académie oyo. Parce que tala makambo oyo na sali encadreur na biso. Alors, tambola na respect envers ngai. Soki o respecter ngate, mabego komela yo. Mais soki o respecter o nazolo banayo, ate loko muka mabego komela yo te. Okozala leska na kati académie oyo. Tala, oso mona, na mona kabase kitoko ba fia kitoko ba bina rapé kitoko. Bo ba tonda, ba ko renforcer biso na groupe. Mais oyo, tala oza no kote loko te. O konda loko la mioto kaka ko ganga. Tala. Ce qui toujours garde pana biso parce que lingaka kobina po se pla kobina to yaka zalabwe zalawa meka kobina total tala balibi fuka mazana si yo allez banda kobina bina kovanda nyonso kaka azala na groupe ya Nancy mama na bangonde a sponsorisé école. Nancy merci. Na 15 millions de naira. Ko uta pa mama na yo. En tout cas, nzamba pambola bino bozali pamboli vraiment malamu pour école na biso. Te sinel langote. Sinelité. Oh, I love you more. Merci. Na enseignant nous sommes à l'académie oyo yo mutu na lingaka mingi parce que yo respectera ngai ezene belé ba respectera ngai te babinga nga Nancy on dirait baza ba maman na ngai te comme kipe bango te ko kipe bango te zano calme. Oui en tout cas na sepeli na epsaki maman na ngai asala geste wana muke po esunga académie na biso po ezala bien eza geste que nangaki to tambolaka bien chaque fois tozala ba sortie tozalaka bien. Alors et là on osinga na yo zalaka loyal envers nga yo so zanongo pour ça sengangai na kopesa yo. Oui Nancy na ebiso na Nancy manayo yo bebe na ngai babike na linga komi bon omoni à propos ya bus ya école auto sobi à partir ya mbongo mama na bino mama na bino tindaki. Alors na moni na préféré to tia kombo na yo na kati ya likola biso na décoration. Est-ce que to tia Nancy to kombo mususu te bochanga beaucoup maka Nancy zaka malamu Nancy sala kena yo ka bien continue usamba sana kitoko Nancy oh bébé oh ma jolie oh ma punza oh nini boye pourquoi ngai ndenge nini ye akomi na pouvoir ebele koleka ngai et puis akomi ko commander likolo na ngai. Tala na perdre déjà ebele nyonso nakomi ko perdre ya komo koma munene akomi ko envahir espace na nga business nyonso ekomi yende azozwa nga nazo perdre nazoloba nyonso akomi ko botola ngai nyonso nga nazalaki nango ba connexion ba relation ba contact nyonso yemtu azozwa yemtu akomi privilégié na makambo yango oyo nani na lobi na yebite yo zalaka bobandi kobenga malebo wana nani yo landa kaka awa soki pe panganga soki pe papa nani azosala incantation na ye yo oyebisa qui est vérité te yo expliqua qui était proprement avant où yana awa ya yeba qui est le côté à propos ya oya ko perdre yo zwa qui kaka bongo o utiliser qui déception na ye pour ko kotisa na le isika oyo yo mtomema qui awa
look at how she's Kotala, quand tu sais famille n'a pas de difficulté parce que yakini awa sans pourtant on expliquer siko yo pense qu'il y a revendre kimia est-ce que yo kingai s'il te plaît est-ce que lo sungangai ngai dazo souffrir oyebi ki nazaka na confiance na yo est-ce que lo sungangai ngai na kondima te ke na perdre nyonso naza nango kaka po na ye kaka likolo na ye te nayebi ke na sakero mais rero na sali ekoki jamais kobome vi na ngai toko sukisa vi na ngai te la vie na ngai s'il te plaît te ya intouchable parce que ye tango akini awa ye tango mama na banga kufaki ojine jena nde akoma koprotege ye donc ye aza oyo baponaki parce que ye ndenge aza wana apesaki sacrifice ultime même inconsciemment et tout ça c'est à cause de toi et puis ndenge aza wana apesaka mitu sambo bula sambo alors est-ce que yoza capable ya kosala ndenge ya sala kitokoleka pour que okwesa ye est-ce que kokoka mais yeba nyonso yo kosala pour que okwese na mabele yo ndo kokwela mabele parce que ata puissante te lukelanga solution sengolo sunga ngai nayebi na kosala te s'il te plaît pa nganga ça ne sika mosusu akokende te ozali unique espoir na ngai sala quelque chose kotika mwana mwasi oyo te awine vi na ngai te malamu na lelo mokolo na ye ye nani mama Lucie Masala Futilandu mama oyo abota malebo movie. Joyeux anniversaire à toi maman d'amour, maman que j'aime beaucoup, maman tikete mokolo lelo ezala vraiment mokolo esengo po na yo tala kaka mama abota malebo esengo o balobaka nanga esengo na mama abotaki yo yango esengo lelo mama na kaboli yango na yo mama, my mommy, my sweet mommy, happy birthday to you, mommy. Tout ça la kaka ndenge to yo kanaki ezangate et raté. Joyeux anniversaire à toi, ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Lucie Masala Futilandu. Longévité à toi maman. Solution moko zapo na yo ezaki obimacité obima mboka oyo tikela ye espace parce que kala mingi te akokwesa mani na mabele comme ça yo kozonga noki te yo kokufa tala na so que c'est possible voyager na yo na pemba na mboka. Est-ce que écoute le niveau wana oui comme ça tant ya kokita tant esprit wana ozo manipuler et kolia ye comme ça yo okozonga et puis on continue ko vivre pe succès na yo kozala mais pendant que ça na succès et ko simbate na yo nzambe o awa panganga zobelela ici côté to pesi merci na mayoyo na lobio motolingio bala oke wapi yaka na quartier 7 na njili na immeuble Selemvama et pas ya mayoyo soko yekuna ba robe de Maria qui toko ezali atape pona costume ya papa Jen zela nganano nazo mono ndirozo kende. Est-ce que na bisaki oteke ola sanga pa wana suka wana avant ko kende te sengela kene ndaku naza kolemba pourquoi mais tout le monde qui déjà makambo na yoti pourquoi zo wela kozonga te na ko bono sima nazo mona nazo ya kolemba te yaka bonne journée nous opesa ngai. Est-ce que bike eza insulte opesa nga mu Congo ngai fia vala na kati ya groupe oyo te réellement naza désolé mais na lembi naza na ngonga te sikoyo pe ya ba trouble tonini esenga la kende peut-être lobby na ko sala promesse na ngai opesa nga ku lobby oui na kola so pa wana lobby. Bonne journée na yo mwana ngani Jen koto e babenda naza fatigué. Bonne journée lobby tala car pour nous singa la sanga pamoka danse. Merci na ba mama ya Peka na Brazzaville poto Fwilu Kintele bote na bino atape kuna na ba Congo
Beauté. Pointe Noire, merci. I'm too scared. Nous allons continuer à banga bango parce que bango baza trop agressif. Te. Lo comme on comme la haute. Naza na yo. Alors, qu'occuper bango te. Fina. Yaka naza na posa ko solo la na yo. Yo nani oganga kombo na ngabo dire l'état zate. Te ezate ke na begi obongo. Te. Ozo kanga bongo. Est-ce que na monite ke zayo? Naza aveugle. Te. Na ibite tam susu. Na ba gite seko ndima ko ya. Tabuzo ba nyozo ba ngai. Ozo ba nyozo ba ngai lopa. Te. Naza bisa yo. Depuis au kota groupe Nancy na ba camarade na ye au changeable au comment orgueilleuse prétentieuse et puis aux arasus et quel banini au changé totalement depuis comment la groupe Nancy et au comment moi au comment tu m'appelles motema mabe tala balasima au côté misanga au lobananga buzoba oyo mabe ko komila yo et puis na koyebisa Nancy ki yo tonga kaye et puis ko ngelo ba ouais puis tu ndenge ko yindela te limbisanga na lobaki na ndenga mabe te Nancy babanga kaye awa na académie parce que maman na ye dès a sponsorisé l'académie en cas de besoin yenda sponsorisaka yango ba fille belé babanga kaye parce que aza intouchable maman Nancy paye yo ou goma mais pourquoi pas kopotana na mwana mwasi oyo mosusu est-ce que za kolanda na lobi landa zala concentré surtout partie oyo zala concentré. Oh Ninyangoboy, pourquoi vous bloquez en train d'engager? T'es ça qui est silité. Hein? Donc, yo, na abalugo na yo, vous en avez posé comme mangai, vous en lukabo pour mangai. Gai, na liyo bonne nouvelle à propos nango. Vous en avez plaza, galerie, et si quand vous avez une boutique non mnene kuna, plaza na mobimba. Galerie wana mobimba et comme yangai. Oui, et comme yangai. Na pensé que Eurozala j'ai mon code difficile. Que donc que ne signer document. Na pas quitter que na rokuta kombo na, na que na rokuta kombo na yo. Mais na que kuna la kuti kombo na ote. Na pas quitter que ndengo zala kawana. Plaza wana. Yo futa noté et le côté. Na rolimbisa yo. Mais na pesi yo 72 heures. T'es 72 heures. Et c'est belé. Na pesi sur 48 heures. Oh kangabilo kona bo soto. Oh bimisango libanda galerie nanga. Soko salili yangote. Webi nini? Webi runine osalanga plaisir. Koza bilo kona yo wana. Kobwa kango libanda ya propriété nangai. Libanda lopango nangai. Na kokebiso lisusu te. Weza mbala suka na kokebisa yo. Te nabi koto sala ba jeu. Te koko za la possibilité. Te. Wana zoko sa. Te. Nana bike sika wana jamais bakoko teke sika wana sans pourtant batu nangai na sana magaza mundele koleka batinyoso tala oza mukie kaka ndenge na lobaki liboso ngamu na koti sa na cop oyo oza toujours na apprentissage nano yekole belete. Allô bébé oh? Oui allô. Oui bébé sénateur chéri ça va? Bon yo naza bien ni désolé ka. OK. Eza na mona mwasi moka termi ali boso na ngai azolo bake yo tekelier plaza na ngai neti boutique na ngai est-ce que c'est possible? Oui en tout cas ba pesa kinga instruction na tekela ye galerie wana parce que elle a beaucoup d'activités à faire du coup na tekelier oui tenayebi mais o pesa kinga esika na ngai oui na pesa ki boutique mais oyebi ke yo futaka te. Mais yo tukale ko ebisanga te na futa mais bien sûr nyoso za nango ya ko sala te débattre na propriétaire asika sénateur obomi singai nyoso za na soloka e kozonga na soloka est-ce que yebaka que nyoso za na mpungu e kozonga na mpungu. Merci na Princile Yamboshi na bosanité Madoka Lema Yebisa Janela Ntumba le 8 décembre le 8 mars j'allais dire tokuta na biso banso na espace jardin Ngola béton et sika tokozala ensemble pour na mateya et surtout bakado ezali na lobby zala concentré suko raté parti oyo et kozala pasi
Kasi merci na ba commentaire na bino na YouTube. Bon continuer ko commenter eza ko pesa biso makasi ko continuer ko sala musala oyo po na bino. Kasi ata na kilasi mwana sangaka kurate te soki pe ba remarque ezali boye bisaka malebo soki ba remarque ezali ezalaka bien te maman na niveau ekomeli na za kolemba pourquoi za na posa kolia te nyonso oyo nazoyela yo ozoboya kolia ozo rejeter yango maman soko continue kosala boye mabe tala 2 mois déjà yango ozosala sikoyo maman tala condition na yo et comment dangereux chaque jour dangereuse chaque jour maman ni nezosalama ni nezoleka naza bien Kibana mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokoro bondo ya borondo ya bokondo atika télécommande pour que totala est-ce que comprendre ou goma ou ya wuti ko somba ba plaza yeyo 2 mois yangoyo ami tanda na mbeto santé et beba pourquoi santé ne baby landa allo great one moto na boanya mbote na yo mbote na moto na boanya na sali nyonso oyo esengelaki mpona na livre yo banana ya basi mais na réussir te parce que moto mosusu enlevaki bango avant ngai na réussir kozwa bango avant te moto na boanya na lembi yango nakokaki kosala sacrifice wana te oui naza déjà prête mpona liwa na ngai mpona mokolo na ngai naza déjà prête oui merci moto na bwana c'était un plaisir de travailler avec toi est-ce que yoki bato na solo ka misusu bayebaka mikolo ba contrat na bango ki na suka maman kaka boye to kofanda 2 mois déjà yango ozolia te ozulingi koningana te maman nayoki lisolo po uti kobeta soka maman osalelaka kisi oza muta kisi maman nayoki lisolo na yo na nsima kuna maman pourquoi olukaki mbonga kisi pourquoi maman mpo nayoki nyonso oti koloba na telefone maman okosaki nga nakende kozela soki mai mpo ke yosolola me mama nayoki mama esengeli obimisanga na kati ya makambo oyo te mama donc ozaka na mbongo akisi pourquoi te ezalaki intentionnel te ezalaki posa na nga te j'ai été piégé te nyonso ebandaka tango lili awa sikoyo maman abandi kobetela mwana na ye lisolo ya ndenge nini ebandaka pour que ye akota soloka bino bayebozaki na posa verset borapelaki nga lisusu ndenge na prometaki bino chaque partie ya film na verset zwa verset oyo proverbe 14 verset 30 bebe oli ozokende bwe ndenge nini ani nyango otupe wapi Sandra nyonso ya yo ngai yo oyo ngai nyonso ya ngai kaka nde mibale te na mboka oyo Sandra kaka moko oyo apesaka basi valeur na mboka oyo kaka ngai Sandra nasala posaka eloko moko Sandra boma moto te eloko ani ya moke eloko nini yango ya moke lokolo yebi lobati nayebi te ozala posa nini ozala yango posa loba soki mpe posa nini yango yo loba kofanda te ke oloba nanga na baparabole yo ozala posa nini loba te Sandra nasa nayebi so na kolibere olar nakofuta mwa moke Sandra nazomona ozotala nga bwe c'est que yo olingaka biloko bien alors vous pouvez bonge za la paix ya bien parce que vous allez bonga bien donc mona paix moi si paix ako sepeliso pe na makambo bien mais si vous allez bonga malonga te bolingoni no kosengela ngai bolingoni no kosenga ngai ngalinga bolingwa pia kate o ngalinga bolingwa pia kate tala kitoko nyoso nzamba pesa ngai belo nyoso mama pesa ngai na dépense ngo fele te Sandra ko banga te la rezali na ototeka mabele
C'est là, on dirait na okibiente. On dirait le comment bloquer le toy nanga na okibiente. On le bani yango. Le bani. Olbi hein. Olbi nini? Na teki mabele. Na teki mabele. Bongo ezali. Tata puso libérer nga par nanga la rezali. Na lobby Zoa verset Proverbe chapitre 14 verset 30. Un cœur calme et la vie du corps, mais la jalousie et la carie des eaux. Est-ce que Yoki Nalobi, est-ce que Yoki Kasi et Suki Wanate Bakisa Jacques 3 verset 16 Wana petanga yango oko comprendre pour les sons limi. Vous avez coupé sa partie il y a filmé. Oh yo, ceux qui vont moni partie on a préféré na pesa ba verset pour makam Sandra Zakoloba et za makam oyo monoko nange ko bimisa te parce que na yebi que total ka filmé oyo et sika moko na bana yango nazako machi moi maloba pour que to comprendre ni les akoleka awa biso mikolo Sandra na kobengo na papa lelo problème te na oser l'appel na yo Sandra o malebo alobaka bondumba eza mabe qu'importe raison oyo zwa pour ko sala ka bondumba eza mabe parce que misala ezali ebele eza na musala mususu okoki ko bandango na point 0 kasi yo pona osala bondumba o famille ba deseva o mibali ba deseva qu'importe raison na yo tant que osala kabondumba zambe akolimbisa yo bongote bongango yo ona yo kakite yaka ko se repentir ya kotika bondumba olanda nzela ya malamu na ibisaki yo fala ke tukutana banda kala tele rozo ya ninango yo soko bando tala film malebo okataka film ete pourquoi zaka bongo testo ngana sani kaka ning malebo chiki film kitoko bongo ngana kata film siko na ibisaki yo siko mwe tukutana ndako ezate mama nanga za na ndako kuna siko yo so foti na yo likolo ko fanda kaka otala ka film malebo soko raton na TV otala ngona YouTube te ok problème te kasi na ye et c'est na ye déjà bon lo poto singa eza musa na ngai so kaka okozwa te bangu te malembe mais na opesa nkana condition moko oyoka to yoka te aye bisanga kasi na yeba condition moko kana opesa yo tala ozomona suki kabelo na singa yo wana bandakala okusomba avant le 8 mars soki osombeli ngango ndio komona ngape na kozala mwasi malamu pona yo mais soki osombeli ngango te okozofela wate o bolingo eza mbongo bolingo soko pesinga ya muke na peso pe bolingo muke bolingo muke te nazebisa yo naza na poso ozaka mwasi na ngai libote yebani mabote na okosomba to kosomba te na emission na kosomba na koluka nani kabelo oyo na sombelo kabelo kitoko ya Thailand wana na yebio ibsekinga ya maya sika mais yango te kokanga biso to continuer bolingo na biso te Sandra te zela non on y appelle les okota wao on y appelle les okota. Est-ce que kangi verset malamu Jacques chapitre 3 verset 16 kobo sanate maman komango na kaye pour kotanga maman na yo ni nyango loba ni nango komi maman na bino kuna loba te nazo yo kayo na wao problème ezate nazoya na lobi nazoya ebiso nazoya na kopumbwete na kolimwa pe ate pona bima pona nazoya problème te kala ningi te ozomona nga dans 5 minutes dans 5 minutes ozomona ngai wana na nyango muninga na ngai muninga na yo mwana kabadi na yo wana na baya ye kaka soto zali kabuka ye fabenga kayo te wana muninga na ngai tala na changer décision te na biso bon muninga na nga mama ni azana problème azoka bien te sko so benga mabeza wapi te ya kaka bomilanga ba cop na yo bosiko te kosimba te na lobby maman est-ce que commis verset liboso zalaki Proverbe 14 chapitre 30 Proverbe chapitre 14 verset 30 on ok beti libaku bolimbisi na Jacques 3 16 donc Jacques chapitre 3 verset 16 tanga yango lobby pe verset mususu kozala bona partie asika kasi landa biso kakesko kotala biso même chaîne même erreur. Tala Lili yo benga kabiso susute ata santa comment ko s'inquiéter pour na yo o benga kata bisote boni bino kuna na cité o ozu mosala o mosala malamu na restaurant
Comment servir dans un restaurant? Qu'est-ce qu'on a salade? On a salade bien. On l'ouvre continue au vendre en mboka. Et t'es limbisanga. Nazoloba. Vie en mboka c'est difficile. Ça facilité. T'es Lili pardon de Konangai. Ça n'a pas ça 5000 naira. Et ça urgent. Maman nanga auto ça la crise ici. Qui sinaye c'est là qui bandolo na butu. S'il te plaît na bondelio. Na bondelio de Konanga. Lubinini musana ba futite. Bozana barrière à paiement. Tindela ngambongo na yebiso ti weekend on a rozongi c'est là yo. Na ko rembourser mbongo ngo Lili. I'm going to get the money to send. Est-ce que na rozwa mbongo ya rozongi c'est là yo ya refuta nyongo? Na ebité na koluka kaka. Na koluka na defa quelque part pour que na rembourser s'il te plaît. S'il te plaît Lili yo. Na belle la qui déjà Sandra. Na benga bisinga zoya azusa shida moro bazana ngo. S'il te plaît, na kosala nyonso. Kaka ndenge na lobby. Na koteka ata lopango wa suka auto tikala nango na koteka. Mbongo kosimba na maboko na ngai. Na kozongisela yo. Et puis tala na sombela mama kiska pona lelo. Lili. Nazozela kasi Nazozela o. Yo moto kosu eza kotungisa. Olingo melabio herbis surtout pour nabe bobela ka tuberculose maleba lobby 2 semaines à pamba tuberculose biki koboko la maladie zoa numéro plus 243 99 77 77 2 na suka na lobby plus 243 99 77 77 2 na suka tala ko silkate dans le baki na zo mo eloko moko boye pona ila maman Sandra. Tala. Quand on dit que Emma aza chérie na yote. Si ko pas comme futo mbongo. Yo dirait olzara susu na motema bolingo tenya so koma kaka shida. Te zilanga na ebisa yo. Est-ce que bolingo ko sombelanga suki? Est-ce que bolingo ko sombelanga pantalon? Dans ebisa yo tatika ngai. Opena yela pia eza makama bolingo te. Sandra, Emma lingaka yo mingi. Fala ki yo polinga yo panda na mino libala. Mais yo continue ko sa seka baje. On sa seka baje pourquoi? Te nazo bisa yo boni bolingo ezonga lobby. Bolingo lobby. Omoni ndenge ezalaka soko kede fa nyongo bakoma nyongo yaka lobby. Ninga pena koma bolingo yaka lobby. Bolingo zonga lobby. Te yebisa ngai. Ndenge na saki toko ngwe na tonde belebwe. La personne ka pa mutu moko. Et bien la bato bazana nzala. Sikoyo tina nanga nini. Nakobela bakobela nga mutema malamu ndenge nini. Mama biso abotanga pona servir mokili, na servir peuple yo. Soko pesi mbongo, na pesi yo. Soko pesi mbongo, na pesi yo. A tolobi nanga transfert. Ici finalement nanga SMS ko di pip. Ko pesa bongo. Shida nde shida. Sandra, ça facilité pour na yo. Emma lingaka yo. Emma lingako réellement. Mais yo kenda ko se kaba jeu. Obinisaka ye. Te. Bolingo. Eza ya lobby. Yelo bolingo eza na place te. OK. Sandra, s'il te plaît. Ozomona tala soki na bengi eza à cause ya ta maman. Maman azobela makasi. Maman beli lisusu. Mazobela makasi vraiment. Mais na ndenge nini na yebite. Na yebite kutu soka zobela oka abeli kombonanga apasa la crise. Asa la crise ndenge nini. Na yebite na sala posa kaka 5000 naira na sombela mama kisi. Na sombela mama kisi. Est-ce que za kolanda nyonso toza kotala sikoyo ezali lisolo oyo ogoma azobetela mwana na ye Nancy pour que ayeba eloko nini pusaka ye akende kosimba kisi tala telemana na tala marchandise oza na marchandise tala baluka na mbwe oza na marchandise a bien boy oyo ko traîner te na marché oyo kako tiango kaka pour na marché pour etekami oyo ba client ne bazoluka bazotina ba commande ezokende Chine toke fa nango awa na kati ya Congo na Kinshasa eloko bazokende na France États-Unis defa nango awa c'est Ugoma. Et puis, on a audace ya kosenga ngambongo. Pendant que na marchandise bien boy. Te sanga ngala za la posa ko sala makambo wana te. Na koko sala bonte na za mwana nzambe. Na koko sala ngoto ebi mbala suka ona sala kango ebi ni ne komela ngai. Ni landa kangai. Na sala posa ko bota lisusu. Mwana sans papa te. Te s'il te plaît. E ko simba te. Tala yaka. Yaka na biso loko moko. Yaka na bisa yo. Tala wali baloba ke. Munoko nyo se fungama eliaka. Mutala la kanzala libela na mukila zala kate. Ata likasa la zamba okozoko lia.
tala nazo bisa yo pe et puis siko yakanga mona coach yo na biso nino ko sala tala kangi ma jupe relativement collant et dessino kitoko balula gauche droite nazo bisa 5000 naira ko senga nga yango te kutu yo ko commande siko yo batu balandaka yo surtout ta mwana nga Sandra et puis Sandra loko yango senga nga 5000 naira oza na marchandise à propre be kitoko boy tala problème exacto car à cause de maman de na kopesa mbongo ozo singa ngai lokolo bi nga 5000 naira na opesa yo siko kitoko nyonso oza nango osinga nga 5000 naira zela 1 2 3 4 5 5000 naira pamba ndio so singa ngai ok problème te natindela yo natindela ta likola mama o na kopesa mbongo likola mama soki ezaki pona mama te nde na kopesa yo mbongo oyo te 5000 ok tala omoni siko okomi na 50000 naira nanga surtout baki 5000 oyo na kofuta te 50000 naira siko oyo na kofuta okofuta mkonini te ozozela nini ozozela tole kweya okoma mpaka ndo futa nga 50000 naira nanga s'il te plaît na kofuta Sandra pardon koki nango bongo te na kofuta oza moninga na ngai te otozela nanu nzambe amona kokomi mpaka asunga yo sima okufutanga mbongo na ngai ntango oza jeune yango oprofite na bolenge na yo kota mbongo mabuka na daya nazoloba na mabuka na daya pesanga numero na yo soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Landou Métallique, Papa na Simona Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni, Bona ba film qui toko boy, lobby, même heure, même chaîne, Toyeba, il solo ya Lili, na Ugoma, et Kosuka Ningini. Est-ce que Sandra a réussi Koko Tissa Ugoma, na Bundumba, na lobby na yebite, kasi lobby, stylo, bossa na stylo na palpete po, la verset biblique, et Kozangate, lobby. Du nouveau à Kinshasa, du nouveau en RDC, BioHerbis, la médecine naturelle avec des produits très efficaces, sans effet secondaire pour votre santé, car la santé n'a pas de prix. BioHerbis, solution à santé na yo, et autres traités maladies nyonso ya poumon, oyo esi la kate, RDC sauvé, tobiki, nanu ezalate. Melelo na produit BioHerbis ezala obela tuberculose ya makasi, bronchite et silakate, asthme chronique, rhume, kosu lokola drum, bio naturel 2 fois T, ezala obela asthme chronique tope sinusite. Kobangate ata tuberculose et coma chronique kobangate ndeko solution ezali bronchite pona bana mikie kosu pona ba bébé pe mikolo komitungisa te ezala fièvre esi la kate ezosila pona traitement ya tuberculose des mois ya pamba obiki na produit BioHerbis 2 fois T. Bantulam pakaba mon appelé V. BioHerbis, produit à Banamboka. Avec BioHerbis, Sango et Tamboli, pe batoba poni, batoba zobika, par tout le monde. Contactez Bisso, na plus de 100. BioHerbis, 2 fois T. Omeki, Okangami, BioHerbis. Na BioHerbis, produit à Banamboka. Produit à Banamboka. Wapi bino ba maman, Ozola la maman, la Mouka, le 8 mars, na espace Ngola Béton, à partir ya 10h, qui dit baté, Zalawa. Eboya ebele na journée de la femme à la espace Jardin Ngola Béton. Ngabe naza awa. Mamalebo, grâce à Dr Richard Trokuta na le 8 mars awa, pour na lobby rendez-vous à simple, na C échangeur, na C à point échangeur, na espace Ngola Béton. Bisuno sotorozala parce que nga malebo na 10 000 fois pamba ozwi 200 Ngola 8 mars ngape na kozala na Jardin Ngola Béton mama kozanga te à partir à 10h boya déjà ba ozoda maté ya bien kozala na Jardin Ngola Béton formation exposition conférence mama kozanga te ba mama boya ebele
donc tobengisi bamama tobengisi bajeune fille donc boye ebele donc tozela bino na jardin ngola béton donc toye ebele bamama bajeune fille bozanga te na 10 heures toza déjà awa et 8 mars Maman ya valeur jeune fille de valeur Kinshasa espace eza se moko est-ce que eza se moko le 8 mars ya Roswa Toli balobi soins externes et internes sans comprendre tokutana le 8 mars 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana manane sana Shana manana mayana saka